wadireza kubukana nzela ya beta ya moke eza pena ya kobukana donc soki bambula ebandi moye pena ya kolepeza te. Lisolo na kati ya mboka ebeta makabobe na bakolo mboka ebongo ya Congo tokobeta ngo na banani tokotikela ngo banani kaka entre biso bakongomani biso bana mboka bakolo Congo nde tokoyeba kolobela mboka na biso pe ko défendre yango pamba te tozane kolo mosusu te bobele Congo. France botikela ba français, Belgique botikela ba belge, Angola botikela ba angolais, surtout Rwanda botikela ngo ba rwandais ebongo Uganda na ba ugandais, Burundi na ba burundais, kasi RDC Congo eloko ya makasi République démocratique du Congo wana ekolo ya makasi botikela yango bakolo mboka bakongomani ya solo solo tata bomoko ekolo bomoko bande kurangai boye malamu na émission ya pokwa ya lelo émission mboko yo ya nani émission ya yambo ya mois de septembre bipai wapi mois très décisif bipai tokolobela maye oyo ya makasi pona o etali mboka na biso bakambi bo supporter biso batambwisi bo supporter biso pambate na mois oyo to sanza oyo tokoloba mingi tokoloba makasi sans tabou sans peur poete mbongwana ya mboka na biso ezala bongo réel lolenge oyo tata mokonzi ya ekolo Congo le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko sala ko talisa biso yango eke azali bongo déterminé pona mbongwana ya mboka na biso kasi biso na devoir lokola ba kongomani pe population pe bapandisango tozali na etinda ya kotalisa ye maye oyo peuple ali kubika bisika ye azali bande konangai tozali bongo en direct pona kolobeli kametali mbongwana ya mboka na biso sima ya mbongwana ya mboka na biso tokota na ba différents dossiers oyo tozali na yango bande konangai. Alors yambo tozwa dossier ya liboso oyo mwana mboka Merveille Katumba aliko préparer les biso na monete Merveille Katumba oko modifier moquet thématique voilà Merveille Katumba na tindeli yango très bien modification ezali bongo tokobana tête à tête entre le vice-président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors, tokobana na premier dossier wana ezali tête à tête entre le vice-président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors, yamboto koma wana naliko annoncer bino était sima ya kolobé la tête à tête entre premier vice-président il y a les deux chambres ya parlement na biso tokozwape likambo etali bacurage il y a ba rivière oyo tozana yango na ville ya Kinshasa lolenge boye biete tozana problème na ville ya Kinshasa il y a ba inondation esalemaka soki mbula ebeti. Alors lokola tozana saison de la saison sèche tokoti da saison de pluie bambula de esanonsaki esengeli gouvernement obali ko kamba biso na ville ya Kinshasa bazwa ba précaution. Alors Merveille Katumba on a tindeli ezali modification juste ya première thématique on a moi erreur selema qui na thématique il fallait que le premier vice-président et donc les deux premiers vice-présidents il y a parlement. Donc bande kurangai okozwa thématique ya suka na tangi wana on continue tête à tête entre le premier vice-président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc assemblée ou abrévié yango lolenge tokomaka yango na abréviation. Alors bande kurangai lobby moleka ki tolamuka ki na sango ya pasi wana ezali ya tentative ya évasion
il y a des prisonniers, il y a Boloko, il y a Makala. Oyo, selon l'information officielle, il y a gouvernement. Balingaki bongo bakima. Maki bakima. Kasi. Bajan o bazali bongo batiama pona kobatela Boloko. Salaki était empêché bango. Selon communiqué, que communication, il y a gouvernement. Batali Sibiso était Bandekoyo Balingaki Bakima kasi nakokima na bango et saliete bakutana na kokoso étouffement mingi bakufi na étouffement wana selo communication il y a gouvernement congolais bango balobi ete likama wana ba image otomoni sorte cause na yango ezali étouffement pambate évasion tentative ya évasion ezalaki massive oyo bazalaki bongo etuluku alors tango bali ko welana na bousculade pona ko luka lolenga ko bima pona okima nde esalaki ete ba sekonie ba tutana pe étouffement esalema nde kozaki selon communication officielle ya gouvernement nde esali ete causé mort au décès il y a 129 prisonniers oyo ezali communication to annonce officielle il y a gouvernement congolais Nanzela il y a VPM il y a intérieur et sécurité maître Jacquemin Chabani oye asilaki bongo ko sala communication officielle pona ko talisa makambo elekaki na Boloko lokola mokambi ya yambo ya sécurité ya mboka pambate wana ezali domaine ya sécurité bango balengi bakima et nako kima na bango nde ba tondisamaki na étouffement bakangamaki na étouffement oyo esali ete causé liwa ya ba ndeko na biso oyo bazalaki na Boloko wana ezali annonce to liebisi ya mokambi ya intérieur pe sécurité ya mboka na biso maître Jacquemin Chabani Luko oyo azali kotala makambo etali sécurité ya mboka. Alors ba image etambolaki na ba réseaux sociaux. Je ne peux pas moi journaliste koya awa pendant qu'il y a déjà une communication officielle du gouvernement koyebi sabino likambo mosusu et sengela ikakanata lisabino information officielle lolenge makambo elekaki nazana communication mosusu oyo nakopesa bino te nakotalisa bino te par rapport ya dossier wana nakozonga wana me botika ngai natalisa bino ete bakambi mibale ya parlement congolais mboka na biso. Vous savez que quand on parle du parlement qui est la deuxième institution de notre pays après l'institution président de la République, c'est l'institution parlement. Le parlement est représenté par les deux chambres. Il y a la chambre haute, le Sénat, et la chambre basse, l'Assemblée nationale. Et récemment, nous avions tous assisté à l'élection ou aux élections de 7 membres du bureau définitif du Sénat. Et la deuxième personnalité du Sénat, le premier vice-président, l'honorable sénateur José Kalala Wakalala, a reçu ce lundi en audience son homologue de l'Assemblée nationale, donc le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbaï, qui est venu présenter ses civilités au président José Kalala Wakalala.
Tout s'est passé dans un climat de paix. Et je vous laisse suivre les comptes rendus. Cet élément qui nous est parvenu de la cellule de communication du premier vice-président du Sénat. Et vous allez découvrir les contenus de ce qu'a été la rencontre d'hier entre les deux premiers vice-présidents du Parlement congolais. Je parle de l'honorable sénateur et son homologue de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombayi. Regardez. Le premier vice-président du Sénat, l'honorable José Kalala Wakalala, a échangé ce lundi 2 septembre 2024 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi. Le chef de la diplomatie parlementaire de l'Assemblée nationale est venu présenter ses civilités à son homologue de la Chambre des sages et le féliciter pour sa brillante élection au poste de premier vice-président du Sénat. Il a exprimé sa confiance dans la capacité de l'honorable Jocal à assumer les responsabilités inhérentes au rôle de premier vice-président. Cette visite du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement démontre la cohésion et l'unité qui règnent entre les autorités du pays. Très bien, vous venez de suivre la rencontre officielle d'audience que le premier vice-président du Sénat a accordé à son homologue de l'Assemblée nationale, le premier vice-président Isaac Jean-Claude Tshilombayi, qui était venu présenter ses civilités à l'honorable Jocal pour sa brillante élection au poste de premier vice-président de la Chambre des sages de notre pays, la République démocratique du Congo. Une rencontre qui s'est déroulée dans un climat de paix et de tranquillité. Et cette rencontre, comme nous l'avions dû et bien dû dans les commentaires, démontre et témoigne l'unité et la cohésion qui règne entre les autorités dans différentes institutions de notre pays, ou la collaboration et l'unité qui règne entre les autorités du Parlement congolais. Donc, merci à la CELCOM du premier vice-président. Merci à Madame Clarisse Babi Mouika pour cet élément, pour la réalisation de cet élément. C'est la coordonnatrice de la CELCOM du premier vice-président du Sénat. Merci à la grande équipe. Merci à Trésor Moubiala. Merci à Kadien. Merci à tout le monde pour la réalisation de cet élément. Alors, nous poursuivons l'émission. Nous allons prendre la deuxième thématique que Merveille Katumba va aussi nous balancer. Entre-temps, vous venez de suivre cette rencontre aux qui pour la civilité. Alors, avant que nous passions à la deuxième thématique, le temps que Merveille Katumba nous balance la thématique concernant le curage des rivières dans la ville-province Kinshasa, je parlais, il y a évasion, il y a tentative, il y a évasion, Oyo et les Kaki, Nabutu, il y a dimanche, Kino, Tokoma, lundi, Ezadaki, Bouluyeke, Mbulangana, Ezadaki ya Koinda, Nalamuka, Nalamuka, il y a un message. Il y a bana ya Bumbu, Epai Nangai, Bande Korangai, Obaza Pene ya Boloko, Nakomi na Bumbu, Bande Korangai ya Selembao, Bande Koya Bandalungwa, Bapel, Babengi Ngai, 3 heures, Kotine Langaba, audio Kongomani, Zako Inda, wa Kongomani, Kongomani. Nini Masasi aliko beta na Boloko na prison centrale ya Makala. Et tout la Mukabuna Tongo, on nous apprend qu'il y a eu tentative d'évasion. Oyo, ba prisonnier, il y a maison carcérale à Makala, ba Lingaki,
basala pona kokima boloko kasi service à sécurité ezalaki makasi bampeshaki ete likambo wana ekoma te kasi ya pasi ezali ete bandeko na ngai ya pasi ezali likama oyo ekomelaki bandeko na biso oyo bazalaki prisonnier na Makala. Selon information ya gouvernement, c'est 128 décès ya bandeko oyo baliaki bakima. Selon gouvernement, bato wana bakufi na étouffement parce que bazalaki ebele na bousculade wana mutula mutalu kalenga okima nde esalaki ete bandeko wana bakufa. Alors esali pasi tebite ezana nanani mais Nzambe a fortifié Mabota. Alors nous allons prendre comme je l'ai dit l'élément de curage des rivières. Comme vous le savez, Kinshasa Bakombo et Pesama Lolenge Nyon Somabe, et la nouvelle équipe qui est là na Hôtel des Villes. Je parle du gouverneur Daniel Bumba et son fils Edi Iyeli Molangi. Bazali Kobunda na opération coup de poing pour empêcher que tant Mbula ezo bandawa ba inondation ezala lisusu te. Bazali ko empêcher yango pour être ba inondation ezala lisusu te. Na yango mokolo ya dimanche moleka kiawa lobby mokonzi ya Engumba Kinshasa ya mibale, donc vice-gouverneur na etinda ya mokambi ya Yambo azali na déplacement na Chine na mokonzi ya ekolo Congo. Daniel Bumba asila ki bongo tika responsabilité à ville na maboko ya vice naye adjoint naye honorable excellence Edi Iyeli Molangi oye azala ki bongo accompagné na ba autorité mususu ya ville obakendaki ko inspecter misala ya curage ya ba rivière abandaki na Kalamu na ngambo mibale na ngambo ya Bokassa pe na ngambo ya Victoire na ngambo ya commune ya Kalamu kolonga wana cortège ya mokambi ya mibale ya ville ya Kinshasa la capitale excellence Edi Iyeli Molangi bakendaki na Kintambo na mai ya Malebo bayi Malebo na vini des écuries bayebi yango bipe bakendaki pe ko gouverneur vice-gouverneur akendaki pe ko superviser misala ya curage nyonso wana pona ko empêcher et que ba inondation esalema lisute mai ya Malebo boyebi ke na sala yango de reportage dans Merveille Katumba si j'ai encore la bonne mémoire entre Merveille Katumba na ndeko Claudia Zono to kitana na pont wana na dénonça na lakisa lolenge matiti ebota lolenge tondaka lolenge nyonso et Edi Iyeli Molangi azalaki wana baza déterminé débordement et ça les lisusu ba inondation ça les lisusu na bandeko baza côté ya Kintambo na Ngalema na mai ya Malebo nde misala ezalaki bongo lancé pour na curage bolanda élément oyo simatokozonga pona kokoba émission na biso. À quelques semaines du retour de la saison de pluie, le gouvernement provincial de Kinshasa poursuit sans relâche l'opération coup de poing avec le curage des différentes rivières de la ville-province de Kinshasa pour lutter contre les inondations. Ce dimanche 1er septembre 2024, le vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi a supervisé les travaux de curage des rivières Kalamu et Malebo accompagné du ministre provincial des ITPR Alain Chilungu. Tout a commencé à la rivière Kalamu au pont Bokassa et sur l'avenue Victoire dans la commune de Kalamu sur la même rivière avant d'arriver à Malebo dans la commune d'Engaliema. Il a aussi assisté et participé à l'évacuation des déchets et assainissement de l'avenue des Écuries en diagonale
de l'hôtel Malebo. Il y a liboso to pesa merci panzambe. Panzambe mta pesi suma kanisi na mayele oyo to sa musalo oyo. Pe nazali représentant il y a Daniel Bumba oyo mwana mbuka baka beta bango toro donc misala ikozama na malamu mingi. To bandaki na pont Sendwe. Po kuna soki mbule beti bandona kisasa bakolela pe bakodinda. Bumba a quel voyage? Nous autres à Bumba, ils sont en Chine. Mais Moulima Bumba, ils sont à Kinshasa. Kolobake, moi, Namboka Yeli, Tala Kinshasa Malamu. Donc, il y a Kinshasa, na Solga, moi, Namboka Daniel Bumba, Kinshasa, Ezobonga, pe Ekobonga. Bote Lika ki Ekobonga, Nisango na Tobandi, Yango Bakake, Nanzame Tokolonga, Kinshasa, pe Ezobonga. Le vice-gouverneur a appelé à la prise de conscience collective pour éradiquer l'insalubrité dans la ville. Musala oyo etali biso nyonso etali gouverneur Daniel Bumba te etali vice-gouverneur te etali gouverneur biso te etali ba député te likamo oyo etali biso nyonso na Kinshasa tokopesa bango awa soki tosali awa na sito na CD awa awa kezwa baki ya munene pona kotia poubelle ndenge tosali awa soki lisusu bozwi lisusu bobwaki awa tozosina problème soki mbuli bandi bokofinga biso lisusu donc biso nyonso totia maboko na maboko tosimba mapo Kinshasa biso ezobonga. Il s'est ainsi adressé à la population le long de la rivière Malebo aux alentours du pont. Pour clôturer sa tournée, Edji Iyeli Molangi, accompagné du ministre provincial en charge de l'environnement, Léon Moulumba, s'est rendu au quartier 20 mai sur l'avenue Université à son croisement avec les boulevards Sendwe où il a inspecté une construction anarchique empêchant les passages. Sur place, le vice-gouverneur Molangi a ordonné sa démolition. Donc on a sorti autorité à l'État. C'est quelque part de l'État. C'est-à-dire que moi, la première qui va tenir ma montée. Donc nous avons besoin vraiment que ça été. Pour que ça été là, il faut la construction de notre arnaque. Les gens ont quand même démoli. Parce que c'est quand même Boka. Boka, on est la biche Moko. Biche Moko, faut qu'il y ait un mot. On est au la classe, la pression. Vous êtes bien, il y a un autre zone, tout le monde a un bon à la biche. Et c'est la catène de Konangaï. Pendant ma belle style, il faut que ça la gâte. On est boulot, l'État, c'est ma belle. Il y a d'autres qui sont vous avez besoin de l'éducation à l'État. Vous êtes bien, ça n'a pas marché. L'État, la plus grande boue, ma place pour les gars, l'autre bon. Et là, c'est une boutique, on a un bon rebelle. On a un bon rebelle, on a ça. Ça n'a pas marché. Le gouverneur n'a pas monnaie de choses, n'a pas monnaie de choses sur le colo. Vous êtes bien. Parce qu'il avait à chaque fois que je passe, les compagnies de l'autre, à Bukaka, il y a Torara. C'est-à-dire, c'est non, il est à ça, décider alors, mais vous êtes un peu pour le milieu au décider alors. Mon tomato à la Ralicola, mon père connaît la Ralicola. C'est ça. Là, on a mal au monde, il y a mon papier dans le gouverneur, à Pessimisa, et que la loi au Colanga, ils ont pas tout pour l'accès. Mon tomato à la discipline. Très bien. Voilà. Oyo bolandi wana ezali makambo na likoloba awa mikolo miso melekaki atali ko dénoncer makambo etali ba inondation ya ville ya Kinshasa et na yango gouvernement provincial nanzela e bakambi na yango bali ko bunda déjà et que awa bambula ali ko zonga to kalisi sangote ote na maya kalamu na commune Songolo bakbadindaki bat bakufi na maya ya Malebo na maya makelele boye nyoso wana ezalate na yango ba curage et aliko salema oboto landa wana ezali elekaki mokolo ya lobby bipa wapi gouverneur vice gouverneur akenaki ko superviser makambo etali curage ya rivière Kalamu na niveau ya pont Bokassa pe na ngambo ya juste côté stade Tata Raphaël. Alors bande konangai bakambi to ba autorité bali déterminer makambo oesila mais eloko ya pasi oyo to ali informer na yango bolandi yango na kati wana eza likambo etali ba construction anarchique oyo ali ko salema na ville ya Kinshasa bande konangai to lingamboka oyo lolenge nini yo moto zali congolais ya solo wali okotonga na nzela pona ko empêcher passage to accès na bande komosus au bazalo kola yo pamba te esika ya l'état eza ya motonios
mais motonio sur la gisite ezapo yo tonga non et si quand l'état ezali ya peuple ezali ya batu banso et sengeli kotosa yango ndeko oyo batekeli ye soki lopango akomi ko déborder kotongati na balabala na bite so ali mama selon ba kambotolani na kati ya elema azali soki mama moko boye aza na bato bazali fort simanaye babuka esika wana à 3 reprises kasi ya kaka kotonga et basinelaki ba ko pesa information na vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi akiti asali inspection et après avoir inspecté koyoka ba voisin ba voisine ya mama oyo et apesaki mitindo mbala moko na ba autorité municipale o bazalaki wana o babayi ko confirmer likambo wana et que mama wana zana bato asuje na kaye espace wana espace à l'état atonga na nzela donc motopo akale ke sika wana na Sendwe na avenue université juste na koya boulevard Sendwe il faut atambola na balabala na nzela mituka tala ba risque pour mama wana atonga akanga nzela et gouverneur vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi déterminé ya corridorer image à Kinshasa pour la téléméla bantivaleur nyonso wana babengaki directement ba agent pour la buka esika wana et les kaki lolenge longobani et toali kozela mama wana aya kotonga lisusu totala neto koyeba nani aza sima ya mama wana aya kotonga atelemisa atonga mikolo miso na leka wana no bwa coup d'œil nata soka kotonga lisusu ninga tongaka à 3 reprises na bane eleka awa. Ce n'est pas comme ça que tokotonga mboka na biso tokotombola nkita ekolo Congo. Awa biso to de nos sabanti valeurs ba kondio ba gérer mabe ba nyonzo wana. Mais biso peuple tous à la peine d'akisa. Biso peuple tous à la ba modèle. Lelo oyo nali ko interpeller bino. Il y a le ministre provincial des transports Ndeko Bob Amiso Yoka o azali bongo ministre provincial des transports de Kinshasa. To dénoncer ki makambu ya gestion na secteur ya transport. Ministre au député élu du peuple éculé. Azu à bras le corps ba dénonciation na biso a simbi bisika to ali ko dénoncer pour na ko soulager likambo etali problème il y a transport dans la ville de Kinshasa. Non seulement côté à prix, mais même côté il y a qu'on lutter contre l'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, Azaraki dans le terrain, il a sillonné Kinshasa, quoi est bien la ville de Kinshasa, pour que Luka n'a pas élément de police, le lenge a soit solution dans ma comité de l'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Voilà, quand même, moi, symptôme. Il y a changement dans le secteur où tu as dénoncé Mikolo Mileki a Konangai. Mais je tiens à rappeler à mes frères, mes chers compatriotes, chauffeurs, il y a Villa Kinshasa. Il a été décidé par les gouverneurs honoraires, les gouverneurs, l'ancien gouverneur, il y a Villa Kinshasa, Jean-Téning Gobelake va signer l'arrêté fixant les prix, il y a transport en commun dans Villa Kinshasa. Botkela Roto Sayangote. Le lot ministre Aye Ndeko Bob Amiso Yoka a rappelé les sous de chauffeur que la décision wana est mokano ezwa maka wana et pas ya gouverneur année passée en 2023 ye aye ko rappeler que mobeko wana et ali ko continuer à longoli yangote ali aye ko na rigueur et que etia mana misala peto sama bande ko ngai olingi Congo olingi likambu ekomela yote kanda ya mibeko ekomela yote tosa mobeko oyo ngai na yo toyebi na mboka oyo que rappel oyo ministre provincial des transports excellence nani Bob Amiso ali ko rappeler biso to saki yango bane le kana André Kimbuta na Kisasa. À l'époque aucun véhicule et banayi ko circuler na Kinshasa, il y a transport en commun et zanga ko afficher ba prix l'homme na ko luka na merveille ka tumato la kisabino mituka ya kala de linga banayi ko afficher ba montant ba prix à transport en commun à Kinshasa. Le masogoza chauffeur ou taille pété dans la province oye a oye baki angote, mais c'est comme ça que et ça les maravis de Kinshasa.
Et pourquoi Toroto Sayangote? Pourquoi Okobomba Talo? Ce que oza munguna ya bande konaote ya mboka na bisote. C'est que oza ce que oza affiché montate oza lolenge moko na batambisi banguna obali ko kamba lolenge longo banite na bisika bazali. Ce qui olingi Congo. Mais tout ça etinda oyo. Bandeko ozo nyoko na ko tchaka transport na intention na yo. Soki embouteillage matisi transport mbule beti ape mbule zoya transport et mati. Elini boy circonstance mo to to na barre de bis transport et mati. Sa bandeko na ngai boye ba yango ke efingi saka mboka na biso. Ekiti saka mboka na biso. Et aucun ministre sérieux, le Kolandeko Bob Amiso qui est un élu du peuple a ko permettre a ko pesa nzela biloko wana esalima bandeko na ngai. Alors ba chauffeur ba kolomi tuka botosa likambo oyo. Soki ba chauffeur bana komatisa transport à cause peut-être il y a raison moko boye il y a ba versement ba monter versement au ba bino ba patron botiela bango ya makasi bo revoir po ba kotosa etinda il y a gouverneur oyo ministre provincial ya transport a rappelé bango. Aucun véhicule économique circule dans la ville de Kinshasa ou au un transport en commun sans qu'on affiche itinéraire et là ici nzela oyo ezo sala mutu ego sala va ekivaite ce que vous doit a changer d'aété na kenanga boté etambola bongo te ezana mituka oyo esalaka awa na awa oyo akendaka boy oyo ekendaka boy et tango esala bongo esengeli koyeba ko afficher itinéraire. Comme dans magasin qui est un magasin ti zando esuka wapi et puis ba rewana ezala pe respecter ezala teke wa embouteillage ezala bokita na bino awa. Ça ce n'est pas un état, ce n'est pas ça la nation que nous voulons. Batu nyonso to comme sérieux na misala to sala zala sérieux na mosala to sala embouteillage ezala raison te okita danzela et après ozo exiger bango ba pe so mbongo ne olengo sengaki wana comme dictature et ça ne passera pas. Et je demande au peuple ce qu'on moni chauffeur a mis un embouteillage. Le baillot la volonté de moni que vous en arrêtez au kiti. Mais il ne peut pas vous laisser nanzela sans que bon comment ezali et ça contracté a aussi contracté parce que tant mutu azumutuka a que na destination ezali un contrat ba signé na moto wana ba yeba yango te. C'est un contrat. Chacun il y a ba o bazu mokano wana et sengeli ba tosana client a tosi mokolo mutuka atosi mokolo mutuka je parle il y a chauffeur na receveur o basala ka bongo transport en commun et c'est batos boke des zando komisa bato na zando bafuta mbongo oyo l'état a fixé. C'est ça un état. Et j'interpelle, je continue à rappeler à monsieur le ministre provincial des transports que le même Congomani qui a pris à bras le corps cette annonce ou cette communication, il y a qu'à sensibiliser les chauffeurs pour l'intérêt à Kinois sur Kinois. O azolo banayo awatata. Akobalu kona mikolomiali kwa soki botie ba brigade te. Pona kolandela etinda o ekota en vigueur na ko dénoncer incompétence na otata. Ngai Congomani, des pères et des mères, na banga kananga et l'autre côté. Pour ma nation, je parle. Surtout quand je sais que je suis dans mes droits et dénoncer ma antivaleur, incompétence, je le fais. Lulenge Longobani. Alors, Excellence Boba Miso Yoka, nous attendons de vous la rigueur. Chauffeur ou à Koto Sate, Mabele et l'État. À Kinosala, Moussala, Nabisika, Lingiso, na village, mais à Kinshasa, il y a un seul ministre provincial, il y a transport, et qui a un mot à dire dans le secteur Wana. À l'Obaki déjà, il fait tout ça. Ce est tout ça, la première semaine, peut-être ma stratégie, mais deuxième semaine, il y a dénoncé ministre et la catastrophique. Alors, on a déjà ma précaution pour être ban à Kinshasa, baliko nyoko manamaka metali transport na Kinshasa. À Kinshasa, transport comme un luxe. Na Kinshasa, transport comme un luxe. Au Colbatozo, comme misala l'état, attend la mouki avant. Mais problème à comme une arrêt de bus, transport, bamatisi. On s'y a pris un transport, na intention de ma chauffeur. Nous les chauffeurs balingi, soit moi batonde belé, yebela, yebelardo. Kingasa ni 300, wala 3000 francs. Motalo kingasa na ye ko luka lo meya na Moussa na ville, ba ko fute mbongo te Moussa na. A foutu 3000 aller-retour, soit il peut retour, peut-être qu'on va taper 4000, 5000, sur l'ingito tikali. Moutazo dépenser dans le transport 10 000 francs, maximum 10 000 francs.
Ceux qui va moto kout kolobate et bande konangai, vous êtes très à l'aise. Non, 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 non. Nous sommes dans un état. Toza état. Mboka et kamba makanami beko. Je l'ai toujours dit ici. Le Congo, notre nation, est souffrant kanami beko te. Mi beko ezali. Problème ezali konyo comme ezali applicabilité to application. Ya mi beko to na yango. Le problème que même batambi pardon batambu ici o bali kozwa mikano ba policier wana batiaka na nini bali kokanga bato na ba intention na bango akangi moto ako interroger mibe côté mais ya ko juger selon ye po aye ko luka lo meya aye ko luka mbongo. Il est temps que moto asali mbeba afuta asala azombano lo lenge ni beko et lobby. Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, on ne juge pas quelqu'un avec intention à battre. Dans un état de droit, on n'arrête pas quelqu'un lo lenge bino bolingi. Mais il y a toujours un soubassement. Il y a mi beko. Il faut interroger la loi. Dans un état de droit, on n'interroge pas l'opinion. Il y a motomo et autorité moko, mais on interroge la loi. C'est ça un état de droit. C'est parce que l'état de droit, c'est le respect des lois et des textes. C'est ça un état de droit. Ce n'est pas en vain que j'ai dit ici que ngai na kolembate kobenga ba kongomani banso ya kozala sima ya ndeko Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice mboka na biso. Ba signo oye à lancer biso ba décision azuizi wana et ali kopesa biso ba assurance que ce qui a continué bongo a changé te ti akende akotiki la biso bilembo ya minene ba réforme minene na makambo etali justice lelo wana bazusi ba magistrat on bazala ki ba puissant ba tout puissant ba bango soko côté pa na ye c'est fini ba se sentir que c'est fini pour eux. Il y a une loi suprême qui dirige la nation, qui négligé, et il y a quelqu'un qui est venu, professionnel, il y a Mibeko, moto alibongo, moto Mibeko, il y a solo, maître Constant Mutamba, il y a une constance, il y a le combo naïe, il y a latin zotope latin misala, et a comme bangi sabango, a comme ko perturber ma kanisina bango, l'œil moleka qui selon ma source, il y a ministère, il y a justice. Na butu o même makambo eselema na makala na même butu wana na tongo nango ba komi na bureau ya Constant Mutamba. Le bureau a été visité par les gens non autrement identifiés, ba perturber ba base de données ba caméra cachée, ba tiki ba kuti ba poussière na mesa ya Constant Mutamba. Selon ba information to zu ya ministère il y a justice. Bande korangai. Sans qu'aucun mosika. Koloba ono parce que les Congo, toi na expert na badoute na gisasa pe na Congo. Banaliste ya minene so gili kam est-ce que vraiment est solo est-ce que ngai na yeko bisabino lokomoko. Ngai na yo to yebi pe to zomona. Ba réforme o ezoya avec accélération na makambo justice en mboka avec maître Constant Mutamba et ali kotali sa été mbongwana ya justice ezana ezeko sali ma pesa nzela eza déjà en cours na maître Constant Mutamba ngelo konali ko senga bino. Je ne suis ni du parti Constant Mutamba, même pas de relation particulière avec Constant Mutamba, mais je suis congolais. On a dénoncé makambe belé. Il y a misala mabe, il y a justice en mboka na biso to dénoncer au mokonza mboka lobela yango alemba. Atikala ko lemba te parce que a auto zo mokano aye kotia moto a longo bani na ministère de la justice et auto moni détermination na ye. Nous disons à maître Constant Mutamba, maître Constant Mutamba, ministre de la justice en mboka na biso. Vous avez le soutien du peuple congolais. Au changer te kobanga pe le côté. Ce qui nous rassure avec vous, Tata, avec tout le respect que je vous dois, on a dit que Oza Elenge, vous êtes jeune. Vous avez une carrière ya moulaï na mboka oyo. Carrière ya moulaï na politique. Oza na no Elenge. Yaya, maître Constant Mutamba,
ndeko na ngai kongomani ya solo solo, de père et de mère, ko trahir peuple congolais te. Lolenge obandi wana. Oh ba kutaki poussière na mesa na yo. Mutarosa elo kwa zate. Toute autorité vient de Dieu. Le Dieu qui vous a placé par le chef de l'État, le ministère de la justice, parce qu'il sait que ce pays est bloqué à cause il y a jungle, à cause il y a absence, il y a l'État. Et yo oye ao. Wali kobunda po zongi c'est la biso autorité de l'État et fanda. Parce qu'il fait maintenant la justice, parce que c'est la justice qui élève une nation. On ne peut pas développer ou élever une nation sans la justice, parce que c'est la justice qui est la clé de l'élévation d'une nation. Oebi yango po ali kosala yango. Moto à côté de ma po bundisa yo maître Constant Mutamba makambo itali mboka na biso lokolo wana rigueur wana justice. Oya côté mana molili akokufa. Ye moko akeko tie biloko molili e ko lia ye biloko wana ko lia ye, parce que vous avez le soutien de l'Éternel et du peuple congolais. Ce qui moi minorité bakobundisa yo ba que majorité ya ba congolais baza simana yo tata Constant Mutamba mineta ya justice salamo sa olenga liko kende vision za nango wana kotenga misa yango te à cause ya batak ko bange lo côté. Vous avez Dieu et le peuple et vous avez les soutiens. D'ailleurs il y a président de la République qui vous défend partout, même le conseil des ministres. Qui va vous faire peur? Mais magistrat wana o ya côté de ma akokota cercueil kana nzambe okitela magistrat nyos oya ko combattre Constant Mutamba cause ya ba réforme wali okotsa na justice, parce qu'il a le soutien de l'Éternel et du peuple, sans oublier il y a les premiers citoyens ya mboka na biso le président Félix Tshisekedi, parce que mbongo na mboka oyo c'est la justice, mbongo na mboka oyo ezali justice et fanda botala tata oyo koya na ye lelo tobiki ba conséquences ya prison centrale à Makala, n'est-ce pas? Ba pesi son raison n'est pas gouvernement batwana bakufi parce que bazalaki ebele tuluku obaleki bakima bande ko na ngai baleki bakima bakufi ne tufuma pona ni baza tellement ebele na Makala kuna. Maître Constant Mutamba aye a humilité azui sango eke ba prisonnier bali ko na mabele bali ko kangama bali ko sala nyoso aye absali commande rapide. Il y a ba mousse auto bien ba éponge asali commande et y a plus de 500 ya ki lo aliboso ba kabol na boloko kuna ba prisonnier musu bazola leo na ba matela bala na matela au ministère de la justice et PC l'État peut dire la ministère de la justice pour nani à cause de tata oyo un jeune déterminé à ceux qui wana te aye koloba pour ba accélérer makambo etali kotonga ba prison misusu pour koyeba ko désengorger likambo ya boloko wana ya Makala to dénoncer aw bande ko ngai boye bisanga moto aboye to sala ni to soutenir yete sans fanatisme, soutenons des valeurs. Tozo bande ko mususu allo ndeko bengi biso wapi? Allô? Voilà, ndeko aki Bandeko parle na biso tous en direct, dans juste quelques appels. Oya bandeko baza prêt. Bandeko parle na biso, je rappelle que l'émission est en direct. Likambo etali évasion ratée na Makala. Na lobaki yango était selon communication ya gouvernement, il y a eu 128 morts, des morts. Bakufaki na étouffement pour alinga bakima. Alors je prends quelques appels. J'ai vu l'appel de papa Jean-Si Nengalima. Voilà. Namonia Kati. Très bien. Donc je prends juste quelques 3 ou 4 appels pour Nakoyeba et qu'il y a des Congomans qui voulaient juste intervenir et réagir par rapport à l'évasion, tentative à évasion. Oyo elege salema na Makala kuna mais ekozaki ba victime ba décès belé. Alors ndeko bengi bis papa Jean Sito bengi biso na komina ngale mbote na yo. Papa Jean Sito. Mote papa journaliste. Oui, moi na mboka toli kolanda yo. Papa journaliste. Évasion ya prison Makala.
toujours condamné en vraiment pour la mort parce que la vie tentative d'évasion. Tentative d'évasion. Voilà. Et d'après tout, il y a eu des morts. Exactement. Il y a eu des morts. Il y a eu 129 morts selon le gouvernement. 129 morts selon le gouvernement. Que son âme se repose en paix. Ndimo na bango epema na kimia bakanaki kokuta na likama wana te. Des incidents, des enquêtes sont en cours pour établir banani ba poser ba acte wana. Nous sommes fiers parce que le président Félix Tshisekedi a élevé l'un des membres de l'opposition dans le ministère de la Justice. Maître Costa Moutama, c'est un jeune. Un jeune. Aoudi na Nogette, Nogette est parti à l'opposition. Alors, nous à l'opposition, quelle que soit branche nini à l'opposition, nous serons même prêts à faire même une marche de protestation contre toute personne. Au côté de M. Costa Moutama. Parce que c'est un jeune, il a makanisi, il a réforme et bien pour la justice. Et ça, papa Costa Moutama, et papa Nabiso Luzolo Bambi, ceux qui sont associés à Tonami Balewana, je pense que le président Félix Tshisekedi, maintenant, na côté justice, et vous allez vraiment na succès à Makasi. Babiloko wana ndeko na ba tentative ba poussière wana ba eza ba intimidation. Et il faut basa ba enquête. Maître Costa Moutama a eu tout ça ba magistrat ba frère à l'état. Et comment balkaniser. Ba ku wana nyoso wana ndeko toza bana mikete. Il faut ba fongola miso ba magistrat. Tout ça, c'est pour nuire le ministre de la Justice, ministre de la Défense. Tout ça va la miquette, papa. Kalawana ezalaki te. Eko sale megata ngunde kwa eko bimsa batu na makala. Eko loba ba magistrat, atelemeli ba magistrat pour na makambo ba frère à justice. Ozomona ba effet. Tout ça c'est pour incriminer de Costa Moutama na babuzo bawana. Mais ce monsieur est ni de près ni de loin l'excellence Moutama. Et nous sommes prêts à écrire même au gouverneur de la ville après Sabiso Ndingisa. Il y a la marche contre Batounion sur la téléméla. Mais c'est Costa Moutama. Moi je suis de l'idée du président Martin Fayoulou. Mais Ateo papa wana zo posé nzambe abatela ye. Et pour la meeting na biso tozalaki wana le président Martin Fayoulou azo senga dialogue eza culture africaine. Il y a un dossier le dossier principal na biso alobilika. Il y a dialogue wana pour la police nationale. Pour faire la place moko to solola pour l'intérêt ya mboka. Le président Martin Fayoulou ne demande pas un emploi. Les Congolais doivent savoir que nous avons la guerre na Est. Si nous sommes séparés, ils ont intérêt à l'ennemi. Mais si nous sommes unis, ils ont victoire à Congolais. Azo senga musala te le président Martin Fayoulou a sengi kwanga te, a sengi lipate et aza mutu anzala te. C'est nous les peuples congolais qui ont la souffrance, qui ont les douleurs. Il y a guerre wana po esila
tous en kimia ensemble avec Ndeko Félix Tshisekedi. Merci mon amboka. Pour participer dans ma campagne dialogue wanate, c'est lui qui finance la guerre à l'est. Merci on est beaucoup. clair là-dessus. Merci papa Jean. Merci. Voilà. Tokolobela lobby na kozwa réaction à population lobby likambo etali proposition à Martin Fayulu pona tozonga na kimia abi tango ya batak si lekaki to fanda to solola. Alors ndeko bengi biso wapi? Allô? Oui, tato bengi biso wapi? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oko kitsa volume papa poto yoko malamu ezo siffler. Volume à télévision na bino ko na ndako. Ok. Bon, la mena no bangaka même vidéo papa na bisha uti ko no bana. Eno o tuzomona mabe na Congo, batu oyo balingi ba evolution ya Congo donga. Bamukabundisha bango kaka. La mena no ba sur base ya ministre na la justice. À partir kaka komi ko telemela ba magistrat, nde omoni bakomo monte bakuro. Toyebi biso to bakinois ya ntongo toyebi babiloko tu basala papa bakokoka biso te mais oyo tokosengaka na justice oyo bakoremarke ye na fixe wana tuka fo bakanga ye kosta mutanda azani kimia papa bamagistrat bazokoma bariche na mboka oyo bamagistrat baza na bandako ya baetage donc biso population tokoma bilanga na bango bazoteka bamapango ya bato ntango balinga bandolandela bango alors balinga bandobungisa kosta mutanda abanga eloko te biso population toza na nsima na ye merci. Merci beaucoup tata. Merci papa, très bien. Voilà, maître Konsa Mutamba ozolanda awa lolenge bandeko bazo témoigner soutien na bango epai na yo ko bisa yote quel que soit batak, quel que soit ba vents et marées ko bange lo côté ozana soutien ya population. Allô ndeko beng biso wapi? Allô? Voilà. Bandeko na ngai to komi na suka boyeba ke lobby likambo kolobela ya komba oyo ya ndeko Constant Mutamba azana yango azolekisa pe likambo etali proposition ya Martin Fayulu ya kosangana ensemble na bandeko bazana pouvoir ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le chef de l'État na bango kosora ba force politique nyonso ko kanisa lolenge ni kosangana kosangisa ba makanisi pona ko relever ba défi mboka na biso na yango peuple azo kanisa ni ntokolo bango lobby alors ndeko bengi wapi? Allô? Voilà. Ndeko oyo alingi agasenga ya sala makambo ngana lingaka te. Donc bandeko ngai to kuta na lobby na 21h juste Bungama lobby lokwa na sala kité on na yaki na bisabino que je suis en bonne santé, je vis les gens m'appeler Congoman, qu'est-ce qui se passe? Banda vendredi to monioté nini, je suis en bonne santé. On va se revoir demain à 21h juste avec le même plaisir. On m'appelle en cascade. Allô ndeko bengi biso wapi? Allô? Allô? Nazana bikuku na Kimbanseke. Na Kimbanseke to landa yo papa. Na Kimbanseke. Ouais, to landa yo. OK, vraiment biso ba peuple. Ce que vous avez souci à biso ba peuple papa la nanga bien. Et c'est un dialogue. Dialogue wana Fayulu zo bengi bamwe subasangana tozala esika moko ote bozwa souci na biso. Souci na biso bozwa yango te. Fayulu azozwa souci ya biso ba peuple. Bon baninga bazokota te na ndenge nini papa. Merci beaucoup papa. Lobi kozanga te kaka na ngonga o lobi na 21h kozanga te po benga biso to zapeli kanisi na yo po lobi neto koloba ya dossier wana. Merci. Merci papa. Donc demain à partir de 21h juste dossier Tokolobela. Population ezo kanisa nini? Que pense le peuple de la proposition de Martin Fayulu concernant la cohésion nationale oyekoleka nanzela ya kosangana? Martin Fayulu alobi ete kosangana oyo azoloba wana
et ko sangana te pour ba na okabola bokonzi te et si de ko 5 ministères l'IDPS 10 ministères nani 10 te bongo te eza pona ko kanisa poto longa guerre faut to sala nini poto éradiquer boy faut to sala nini poto longa likambo il faut sala nini makanisi wana peuple yo peuple oza mokolo mboka ozo kanisa ni wana ba yi politique ba pesi makanisi lokwa ba kambi ba pesi makanisi ba leader d'opinion et bongo biso peuple to lobi nini pona likanisi ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi oye a lobby ete esengeli na tata mokonzi ya ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bango na opposition ba leader ba sangana société civile banani ba kambia ecclesia ba sangisa bango ba solola batala nini esengeli basala po ete kimia ezonga na partie est mboka na biso nini esengeli basala po ete kimia ezonga na Kwamuto nini esengeli basala pona kolonga makambo nyonso pe kolonga bitumba oto nango na Rwanda wana makanisi ya Martin Fayulu alobi ke bosangani wana eza te pona kokabola bokonzi mais eza pona kokanisa kopesa ba solution koleka na maloba kaka te mais eleka na ba acte ba pesi proposition eleki na ba acte po ete kimia ezonga na mboka na biso pe ba solution ya mboka na biso ya lobi tango ko swa na esengeli sila ko swa na wana ezoma biso esika moko te to lekisa tango pamba mikolo ezokende banezo kende monguna azo continuer ko konza ko renier ko bundisa biso Félix Tshisekedi azali mwana mboka azali congomani de père et de mère ali mo congomani ya solo congomani ya mboka na biso esengeli koswanda na ye kosangana kotala nini esengeli kopesa lokwa makanisi po mboka ke liboso soki Martin Fayulu adimaki pona ko ya finga ka critique ka aproposa te mais alobi yango peuple alobi nini na ngambo ya pouvoir je pense que le chef de l'État n'a pas de problème parce que kolanda interview na ya Saraki na libanda mboka aloba yango ke ye azana problème te na likameta ko sangana ko fanda ko solo pona mboka alobaki azaki na problème te alobaki na yango pa ba prêtre ba monseigneur il y a 5 ans la vidéo est là pour nous dire que partant de cette intervention du chef de l'État le chef n'a pas de problème à likameta ko sangana pour intérêt ya mboka ko sangana ko sangisa makanisi azana problème te et bongo peuple azo kanisa nini lobby rendez-vous na 21h juste to kolobela ndé dossier wana bongisa crédit bongisa méga bongisa ba message 21h juste et ko indao nazo likanisi ya peuple banani baza pour banani baza contre likambo ya ko fana na mesa moko batambwisi bakambi ba leader d'opinion mboka na biso ya opposition pe ya majorité ya société civile pour bafanda isika moko bakanisa no pour kabola bokonzi mais eza pour kanisa to simba wapi pour to longa makambo guerre pour to longa likambo pour to benga na ba M23 pour to longa kama dollar to longa boye sengili ko sala nini yango ba idée Martin Fayulu baki et que sengili bafanda bas bakanisa na ngambo ya Moïse Katumbi balobi bango e ko simba te ko fana na Félix Tshisekedi e ko simba te bango na ngambo na bango na matata pona bi jamais ko simba te mais Martin Fayulu lobi tin mboko eza ya biso to fanda to solola ndasala ki meeting na ye mokolo ya poso le 31 na njili lobi to kanisa likambo wana na koluka ba image ya meeting wana poto tia yango peto kanisa ensemble na ba imboka pensée ya peuple rendez-vous lobi na 21h juste avec le même plaisir na ba kongomani banso tokozana bino awa pour kanisa likambo etali mboka na biso alors to sugisi awa pona lelo merci na ba balanda ki biso merci na Merveille Katumba le maître de l'air maître Merveille Katumba Wakatumba il y a maman Sarah je pense Sarah hein? J'oublie encore le nom merci à Merveille Katumba il y a maman n'habite sur baza combien mais merci à toi Merveille merci à l'ingénieur Trésor Moubiala merci à toi ingénieur Trésor les grands monteurs caméramans monteurs designers tout et tout merci à toi les capables Trésor Moubiala et merci à l'homme intelligent le professeur Benjamin Ntita Kongomani apesi mbote merci à toi tonton Benj Kongomani atombele obutu elamu pe poko elamu pe mokolo elamu ya lobby mercredi et merci à Kadien Kabunda les grands photographes du chef des Jocal l'honorable Jocal et merci à toi Akadien
Kabunda. Merci aussi à JP, à Jean-Paul Ibandouloula. Merci à toi les grands caméramans de la RTNC. Je dis de la RTNC. Ah, JP Ibandouloula, les maestros, les grands preneurs de vue. Napesi Mbote JP Ibandouloula. Hein? Ibandouloula. Kongoma Napesi Mbote de Konangai. Maestro Ibandouloula Kongoma Napesi Mbote. Et merci à la dame de fer la plus intelligente, Madame Clarisse Mouika, celle que nous aimons et que nous soutenons, cette dame de fer au cœur en or. Merci à vous, maman. Clarisse Mouika, les Congomani vous saluent et vous aiment. Bon début du mois de septembre à ma maman, la femme au cœur en or, une dame des dames. Parmi les dames, elle est une dame de fer, une dame de terrain, une collaboratrice fiable et très compétente du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la maman, 2 enfants, l'élu de la commune d'Engaliema, Madame Germaine Chinyama-Nzolantima, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la dame capable et compétente, une tête bien faite et pleine. Je vous salue, maman, et Congoman vous aime. Vous avez tout mon soutien. Continuez. Nanzela wana na likambu wana, kaka na ligne wana, okolemba toujours ba éloge na ngai pambati. Moi je soutiens des valeurs et des personnes compétentes. Maman Germaine Chinyama, Congoman apesi nombote. Merci à l'honorable Guilain Poungu, les capables Poungu Yabana Yangalema, mbote na yo moto ya bwanya, l'honorable Guilain Poungu Malamba, Congoman Jules Vambemba apesi mbote pa tombelio mokolo yami bale pe misatu ya malam pe mois de septembre ya malam. Merci à tous ceux qui m'aiment. Anniversaire dans le 17 septembre. Na linga Congomani, bongama le 17 septembre. Surprise cadeau linga Congomani yango wana. Occasion bien ya ko sepelisa pe ko ebisa et continuer ko défendre mboka. Le 17 c'est mon anniversaire, ya moi oyo. Nkola batela Congo papa mbola bino, les riches ont l'air passé, les pauvres ont l'air à venir, tout passe tout cool. Rien ne demeure. L'enfance passe, la jeunesse prend sa place, la vieillesse la remplace et la mort les efface. La vie terrestre est très courte. C'est la temps on a ça mokili. Linga moninga za penayo, tosa moninga za penayo, sunga moninga pour l'obio yebite. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à toutes et à tous. Tout coq qui chante aujourd'hui Fitaine. Faut revoir. Si vous